Nous sommes déjà avec témoins oculaires, il y a événement, il y a Samina qui Ndekonabiso, et Salima qui plutôt j'allais dire Ndekonabiso, l'ité Yakanda, avant son arrestation, voilà, tout le bagi tout sur la naïe, Ndeko Roger, tous années Awa, Ndeko Roger, bonne santé, aussi Moussala, ça va? Ouais, ça va, merci Mingina, yo Ndekonanga d'avoir pensé à moi, Yves Ndekonanga Tongo, il y a Tongo Pena Makasi, occasion de faire pour être na chaîne nayo et ça n'a pas plaisir Makasi pour être sur la Makamo oyo Sony oyo compagnon mnene ali conduit protège na patron na bubu ikunde la sali pona Ndekonabiso lité akanda o sepeli saka batu nyonso na masolo na ya comédie mais comme on a qui était bakanga l'artiste pour être azaki na kati ya spectacle na mutu moko boye vraiment ça lui passe torbé dans ma solo ningo lobby on était là et ça là qui passe voilà relative cette histoire en gros c'était d'abord comment est-ce que avant Falia Matissa Boubou là matin Ndekonabiso plutôt j'allais dire Ndekonabiso l'ité à Kanda na podium ou bien et Salima qui après relative cette histoire on a comment d'abord jour on les a dimanche au jour concert à Fali là il y a un plateau la studio chez Bisso tu vas monter spot mon boy na mon confrère je salue Chic Moukadi vous allez qui wana tant aussi sur comme monter spot na spécifique monter na Canada la fondation Vida maman Émilie Seti Mainga moi si Zambé azaki wana et les général tous aki wana to monter spot na Chic Moukadi le patron ya chez Bisso Télévision après un moko l'ité à Kandae a outé ko presté déjà la place mususu azaki invité OK tant voyez yekuta kamwa abi ah ndeko lelo boza peut-être tous le moto beta show abi non on appelle naza invité na concert à Fali OK ah oza invité oui talaka trampalité ako kenelo ko lwa tembete mbete donc tia kenda ke loko wana parce qu'il était invité na concert wana na esprit venant noko accompagne concert populaire bon tant concert à 5000 francs na kin donc on a pas chege na ba tutu ba oyana abi rien bilo mususu azaki nango net veste pour pantalon o ba pasoli wana eza pièce OK il y a 3 pièces donc eza veste gilet na pantalon OK en tout cas jour wana pena check pena papa mba tembe na tali pena noko na senti pena ke no wa telemaki tant moya ki pena na boule pena ke na yeko sunga Ndekonanga l'artiste na sala bonheur on était désolé mon confrère le patron chez Bisso Télévision Chic Moukadi abimi akei na bendi bili na concert oyo lité akei na tika na plateau na zeleti roya OK na vandi moko sikoyo na bina landai tango landi Jonathan Moukadi ba beti bambata ta bato sécurité ba beti cameraman chez Bisso Jonathan Moukadi encore pour la seconde fois après kozwa baptême de feu na pas ba ojana azusu baptême de feu mususu OK et yé azongi nini elongi penda bambata ta sko bambata sko beti loko muli donc amoni sko batu 2 3 azongi ngapse au mesan et là ngo ba conséquence à boulot ba réalité à boulot on les équipes parenthèse il était à côté caméraman azaki ba image so bomo nana chez Bisso ni mutazaki en limoso OK mais quand na mystique ndenge sala kaka esprit ya communication les gens ont communiqué til était akanda bakange so il était ako mutalibosa okangenge zalanga po na linga na elaki pena li conduit protège nga na elaki bon parce que na mona que baza professionnel té na ndini na acte basali ils ne sont pas professionnels. La société de sécurité, les conduits protègent, ils ne sont pas professionnels. Je pèse bien mes mots. Parce que nous les journalistes, nous avons protégé la carte nationale. Mon président Gabi Kouba n'a pas son il y a eu INPC. Donc, ceux qui ont un passeport, ils ont voyagé qu'en tant que journaliste, on a un passeport, c'est une carte à INPC. Sauf que Taliban qui est conforme à INPC, ils ont un Trump qui est journaliste officiel. Aux journalistes il y a Mbokawana. OK. Soda peso qui aza soda ya ekolo moko même na tenue na ye ba chaka basa moko ya drapeau ya ni. Lité ya kanda azaki na tenue na ye ya scène. Donc eza mutu moko te a webisa biso ke ala ta tenue wana à part ba monseigneur. Na comédie lité ya kanda po eza comédie lité ya kanda eza marque déposé na donc batu nyonso o lelo ba yana système wana
ezalité ya kanda eza ndenge mona ndeko na biso Israël Mutombo sango ndeko na pesi mbote komisa les infractions o alo apena ke na maternité o ke ndeko mwasi ya viergeté voilà vous comprenez sikoyo aye na tenue na ya musala donc na sepeli parce que alobi vérité lité ya kanda alobi ke c'est que batuya likondi protège na batala na bango TVT donc on dirait baza bakuya kuya ba rekita ibonga bon parce que ceux qui pendant oza mutu pendant oyebi masolo lité ya kanda ko leka boyete na cheke kuta lité ya kanda lité ya kanda ayaki par invitation ayaki kuya kuya te OK ozomona et loko bazoni nga composer wana boyena boy la production à concert wana lité ya kanda azala qui peut produire ba produire na conseil voilà mais avant événement nécessairement lité ya kanda azoma maboko ya balikondi est-ce que fallait déjà présenter qui est na ba fan il fallait mususuye pe mususuye oui mususuye parce que ba genre bongo omoni neolanga Yves venanga ox jour koji matière il faut zongela sur la communication il faut zongela pena na ba tebele même na ba orchestre oyo muto amimara porter parole otazana ni na ba iba mwana ti na kati ya programme ya artiste tango azomata na ozana bana na podium il faut yeban qui vont prester il faut yeban batunyo so na kati ya ceinture même le président de la République en service protocolaire président zola na programme que lobby na koyamba ba tout 20 donc au mato kita lobby ti ata koyamba ti na 5h du matin il faut ba tout 20 to nga yamba ba yambi sauf oh abela qui wa yoke le mo malaise wani ça le mususu je temps les gars va reporter voilà dans lobby mais concert wana lité akanda ezaki prévu à prester lité akanda amati na podium eza biloko a wenge o même biloko a wenge so ko lingi so teji ba lingi tu atindeli sko ba tout monde oui ko tia diabo sikoyo merci na lité akanda po za noko na ebisio Yves soki ngai Roger na minute onde basala ki lité akanda bosomi ja katafalki nande maintenant web ça no ko azali pour niveau kanga ga not deli kundi na c'est pas parce que le na bango gravité tai kaka na ko lia fufunga le bien ndé sala bango mais na pire si na ke ba maestro bati pour no ko nenga bloka ki bango pour na ba bwaka ne ba bwaka ki wana akena pe na de ende ko moninga ki wana kenda na ba msusu moka ko sona yo lité akana nengo zawana on dépasse ta infrante au bima mais compagnon n'a pas d'ailleurs non ben Roger naina toto bon samuel logo moké bon totalement logo moké poto yoki c'est le commencer de Joaki il y a le coup bande ko likondi ba yaki na compte ya falite ezali ya maison de production o salaki que fallait beta na fikini fallait mtaye na bangote mettons yuzo ko ta fallait likambo ngo monter que zo lingo provoquer ta sécurité ba na podium ni même podium na wana voilà maison de production on attend azo produire batunini ezaki fali petit fali lité akanda juste qu'on a petit fali on peut bien ça qui on a peut batindi encore petit fali on peut misika fumika talaka banzoto neta biso boy donc 2 kg ba soti siko ye bani na ngote po trempalité akanda eza mukete lité akanda agaya donc soko boy lité akanda ozana mutema mabe wa se ba da choupe ba ki wana ata ba da chunga ni ngalo ngamnete kwa za congolais te oh dans beta masona nga ndeko nga congolais et abeda chou aza congolais te d'abord ndenge za boye pa entreprise des ebotaka ba kokoso ba futa ba taxe te ba fraude belé ba mbongo ba bwa kana chibango ba kubwa mbongo bongo te donc ils ba fraude on a kangi parenthèse ko beta masona abeda chou te tango ayaki wana entreprise na ba ya emoko est-ce que ba payer bien ayeka ochaka abeda chou ko beta masona te ngai na zo bisao masolo oyo ya ndeko nanga lité ya kanda talaka la minute diaspora tous are responsable ole obando finga o fachi boy na boy tala facha mtia munene bubul ba beto ka ke loko na comédie echo chimie lité akanda memiso pe na entreprise na kufi nengo kangisi wana yebisanga ineti nga journaliste boy na cop pour la minute neza boy ndeto legi boy mutu moko ko benga shik mukadi Yves na ya boye elo nanga mo boy sécurité ko zanani yo kasinga na observation benga bazoli konzi ola itu et si matin na betaka calcul alialité akanda zo ki ngondo donc na misika fupe ko zo banga pété na ba dino lobi ba lugela yo na ban mambo zo lo ba wana ezakande ba banque ça ba internaute moi je suis journaliste ma banque ça ba internaute parce que ça mon président Gabi Kuba tina lobia na bungi éthique na bungi néotologie
na bi vérité donc ndenge za wana babangisaka ba internaute président Gabine alotindaka te mon président INPC biso kuna nde to benga bango siko CPI na biso wana za CPI na biso c'est ça j'ai 2-3 jours au bimana l'égalité quand biso to kanga na Kabila l'élité à Kanda biso to kanga na Sera Kabila na Sera Fatim to kanga azati selon ta connaissance na lobby muto kanga azati na sens que tous en état de droit donc ce qui bubuli yonde la minute ya kolobaki azo kangisanga soka sali sentiment kangisanga yi amona biloko ba jiko ba sa mikro na baba na gentini ngobia na lamuka blon oui bien oté marché zate kasi yo kangisanga ce que jour na bureau ça les affaires oh non et bisayo les bureaux les affaires voilà selon ta connaissance procédure ndenge ilondela abetifo noko nani azaki vraiment na habilité ko kanisa alingaka benga lité akandako ah bon oyebi na minute onenga laliwana oyebi poso tikisiko famille na ye d'abord ye moko il a du mal au payer personnel na ye oyebi na Congo tozana maladie moko ya Congolais alinga kozonga na ba droit na été abanga ka mutwana a prêtre facha komisi moko ya ezaki prêtre té mube konile ba compagnie en fait to bandolandela ngo pendant que tu ba soki a c'est la norme parce que ba compagnie sécuritaire en Afrique du Sud et a théo izalaka ouais tala omoni talaka na Congo ba entreprise yo c'est respectable ba zo compagnie na te landa kende na BCDC tala soki bazana compagnie wana oh yo zroban c'est que entreprise a battu yo zobeta na écran et puis voilà et yenga betilité ya kanda polité ya kanda zaki wana basali bien soki nenga mataki wana mutu wana parce que pour dire moi ça 3 mètres jusqu'au taille ya noko ba boaki bongo et pas batuana ba une intention yebisanga intention ko boaka mutu bongo ezaki intention ya boboma po ezaki na goudron yo yebi fiki nenga zalaka sikolité ya kanda nenga koya ki wana mutu na se balinga bafunda siko batu wana to balinga bafunda entreprise bubu tolo ba bien to beta siko solo na ndenge pena ke ya kinoko to vandi boye lelo to lo ba boye lité akanda akomi diana to ngato ne suna tapo alinga kazo apene kurta voilà to mina suka ndeko Roger bandeko ba mais na yebi ne baza boye ba tuna suna ba TV o nani ngai ok ta ba tuna o nai susu ngai bako mesana bandeko ba Saint Thomas buka mona buka kuikila soko monite ko ndimate biso to monaki to monike eloko noko asali mais na la kio déjà que ngaku tsoko yo funinga yeba ke non okoza biloko tout de suite ndeni oui biloko tout de suite ba lobi soko moni mwana zo telema boye yeba ke amatina mkongo mama ngana tina yembo inazana mkongo mama na obeta libakote oui na yebiso tozana état de droit tina oloba boye noko soko kanyinga kaka démonstration sikoyo d'abord lobi na osala wana lobi na osala sikoyo pona na ngamona comprendre que non lité akanda sikoyo babetanga so tala pour preuve ti sikoyo oyebi mutana dossier ya lité akanda ndena oyebi tena ebita point nini loba na kanyi et puis ba enlever ye noko ye ala muki ba bondel anzambe sunganga leo na bimina kende cop na choc parce que le colon est vimaki au moins tu vas ça la mission voilà sur internet wana le colon est qui bon monter tant ngana yaki abanda boîtier tant ya yakia na plateau oui abanda boîtier ba akeinda jour avec 4 personnes ba memi oh choc soko la nilité akana na pression ça la na ngotala image wana likola podium azaki na nerte ah déjà ba te boîtier déjà ou ba déjà ça sunoko oh là mais na système qui est lité akanda quatre personnes même qui yo mona inde ba même quatre personnes mais nazo bisayo lité akanda ayebi nde na loba boye tuna batu ba yebi tango aye awa retour na epona zonga ndako c'est 4 personnes ba memi epona zonga ndako akoko ke moko te 4 personnes zo siko Trump ya noko abude batu wana likolo bongo tala webi ke wase wasa il est pas dans le sportif hein te anoko lité akanda moko ko so anoko niveau à matraquer notre D à sopa na bango taka bataya batona baza déjà ba 2 mètres c'est combien mais akanyina no D o wasi ko lobaki so na monika ka yo beti garde corps na ngase ngamo déjà na bengani bango déjà ponga déjà ngani na zabo ko beta ngate sko yo beti garde sko lité akanda beti garde bon so ka yela ki siko yo mo bubul allez-y comprendre yo kangisa bat nani na lobby boy alobi te alobi bien
Nande na zaboye, nandimité. Vous comprenez? Nandimité. Roger a gagné sa bateau à la société. L'entreprise va te alors, nandimité que batouana ba robetanga. Anoko. Abi nandimité so va dire moko boy. Félix aloba on peut jouer monter avec que Félix. Yo MC biso que on a mission na abi garde ko nga beti moi si. Abi so garde ko nga beti moi si ça vivant. C'est nga na bengani. Pour des gens à mon on sait les blocs tout de suite na CPL ici. Ce que zo sikolité à Kanda akani na de asopa na bango. Anoko. Donc ce boubou la salé lo c'est un faible d'esprit. A BBC compagnie na pese conseil na journaliste na sala communication. Vox na pese mbote septa dadi. Ay mam na lo. On a gafana ba degré pena communication ba ebi a BBC G. Pour la minute yo na Yves to na ndenge pena kinoko. Yo pena ba benyo na poto Yves ngana akina na besoin ba tumo ba sécuriser nga yo benga compagnie na. Tout le vrai. Voilà. Tout le vrai. Suka waneza magamu susto robeta ngo après ça il voilà, mais ko beta masola be da shooter awa. Voilà. Ko beta masola na te po ba na mbongo te. Voilà. Merci. Yo kana bisa yo. C'est là to si ba retenir nini? Ba retenir boye. Les artistes et comédiens, il est temps. Botika makambo to mona masum le blende, ake no funda ndeko na nani nani Alosanjo ba ke no samba nini po alobi masum. Oh, alobi yo il faut tika masum. Chic Moukadi, Ox, il faut tirer au tambour na masum, boire le bin. Pono comme mon santo, ce qu'on fonde mon nombre. Évite, Chic Moukadi, évite de marcher avec les péchés, sinon tu seras impie. Ce qu'on s'en va là. Voilà, maître John Ngalamouloumé, merci parce que. Oui, mais il y a des gens qui viennent na minute scotande va pas comme ridicule. Les artistes et comédiens, il est temps. Bozo charge. Si nous la presse, tozo sou. On m'a dit, bisoto sungi, ngai personnellement, ndeko na markanga makasi. OK. Personnellement, na lobate que non naza porter parole nae. Mais l'ité à Kanda a soulagé batu na ninga ko sakanate. Je me souviens une émission où t'es au sala, il y a téléphone. Na tala émission wana niveau batu batale la degré mon réalité à Kanda. Na mon accompagné mon qui est boyé et diminuer et salité. Pour l'ité à Kanda parce qu'on a besoin pour lancer la publicité accompagnante. L'ité à Kanda parce la publicité pour na batubaya na compagnie wana. Vous comprenez? Dernièrement on peut Yves yo sala que compagnie wana ba e bango. Soyez d'abord pour preuve compagnie mon ba ba pas musicien. Est-ce que va dire na eza kitoko? Hein? Kitoko makasi. Ah, non si vous le bagu te kitoko. Ochangote yoba kango turu na ebiso yo kanenga lobi mwana nani yoy mama nani yoy bomoni makambo sali botala vidéo ta musu bozala kiti bon yebisa ka sai voilà tomina suka yo na mono zo bang non même pas mwana zo ebisa yo évangile ya mono to la logique bon ngana za illogique ah bon tomina suka yo na lobi tomina suka liloba bandoba retenir ni liloba les artistes et comédiens soyez conséquents. Bon ça la marche, bon là que ça bouboule que osa eloroté, osa eloro salanate parce que na minitolité à Kanda ayaki loko la artiste et comédien. À l'attaque teni wana, au moins dernier c'est pas méga qui bloque na mystique à Fumia, ningisa c'est senti bena ki wana za dadi. Accompagné son na koti et ça wana la na mutaliboma ala tibilama na mutakala. Donc au long a été. Bon on va no mutaliboma zo ki miso, kwa kanga bilama no zo ki mambangu, ba kanisi yo ne sko mutaliboma. Voilà. Vous comprenez? Aïe na qualité à émettre. Aïe na qualité à l'ité à Kanda. Pourtant beaucoup fondé kuna, beaucoup fondé nani. Ya omoni kofi a compliqué rabat. OK, vous ne kofi au fondé kofi olomide, ya bi kuna nani. Vous va d'abord akala moi mansu comme ba na koma kofi olomide na kati kuna nani. Voilà. Donc eza ba biloko moko boye. Yves, merci d'abord pour l'occasion oyo ndeto pesi mena sengi sikoke lobby. Ba avocat obinope l'ité à Kanda s'appelle Sabino. Pour défendre cause naï. On ne peut pas accepter dans le 21e siècle et l'autre on dit quoi les lits. Et ça vrai. Nana sala qui m'a bé compagnie wana. Il conduit protège. Il cite les noms wana. Alors Yves et ça va tout mususu sera côté par exemple à côté na Chebiso télévision. Na un exemple là parce que dans on peut cet exemple la chaîne na yo o ba okangango. Biso sto ndima na biso déjà makila yesu po to petolama. Tolobiga ke non a chez biso.
Ce qui a commis la Chebiso, on a eu Roger. La bête mbato. Et bien le la bête n'est pas Chic Moukadi. Ok. N'est-ce pas? Le Chic Moukadi a quitté. Et là, on a accès pour la plateau à Chebiso. Et ça, Chic Moukadi. Il était à Kanda la communication, il n'est pas juriste. Il n'a pas de tel. Mon colonel n'a pas de so il banana la bête. Alors, papa François ne m'a pas dit. Assez ma beni. Yo ya ko lobaka ke no. Ngam na beta ki pour la nini? Pour na mona ki bana bilongi nyoso ba ko kai no. Et li konzi protège. Bala tete ni toti. Bala tete ni on. Yote. Est-ce que vous pensez que ne ba to mona ba tenyu atala? Li konzi bouboul. O BBC na o cop. Cop à sécurité au BBC yango parce que mutu mon côté. O aza conscient na likamusa ilité akana a ofanda pena bo apeso cop. Et si lui, comme nous sommes des musiciens, nous sommes et comme nous compagnie à la compagnie de sécurité, bataille wana okino kutango d'ailleurs kuna eza bona kisasa ndenge eza boye Jackie Chan na bwisi bazali bataille wana te mais ba beta ba ba champion donc eza taille wana te ndesa mutu sécurité ngai na kosenga ke lobby lokola bo sepela ke lité ala la lelo azana caméra te vraiment so bo sali bo kansi kaza caméra en tout cas, vous êtes à côté. Les avocats, beaucoup t'appellent parce que c'est Sabino. L'ité à Kanda Biso, nous sommes dans l'hôpital, il y a Seka. Batum sous bazo soulagement, qui dégage. Il y a bilo qu'on a. Après ça, va solution à ma belé. Voilà. Et puis, Azadjika. L'ité à Kanda Azadjika. Voilà, numéro de téléphone et puis beauté. Fan Baretenini. Voilà, merci Natikelo. Naï, Nazolo Bara, Nazava fanatique. T'es ba fan, il y a de Gonabiso. Bossa ba marche. Ba fan nyonso réalité à Kanda lobo bima bo sa bubu lione la ba o bazana ba na ba compagnie au place entreprise les ali ba longwe pona on l'accès que non pour le roi bo sali bongo etira ce qu'on a sai bolandi bongo et quand tu sais c'est déjà ba nettoyer série mon temps ya au sable au monde ba journaliste au ba journaliste na pesa ba mbongo azo apena taille crayon ba taille ça zonga maman nzela a accompagner maintenant que son a yes la journaliste a ça une confusion à confondre ba internaute ne ba yaka wana a côté na mulongo meki ba journaliste ba kwanzo na mukongo ça ça zo les son na omega son journaliste donc na bino batunyo so bolingaka lité ya Kanda lobby bola kisapena bubul alamuki na tongo ba kuti na batuna chango pena ba batali konzi bolongwa soki lité ya bimité bino bolongwe je crois que vous allez bien biso pe ba journaliste totika biloko na minute o wande benga o ve wana petit na yo boma petit na boma ndeni est-ce que pena na pire si pena tokende pena na ninga vrai tozui lité ya Kanda tozui compagnie et ya likondi protège lité à Kanda petit na boni boyko to ye ve bomele moto lité à Kanda courage ko boma moto te tango ko beta boy za pyramide inversée ba kangisi yo pe katango zo bim o balusi ngo boy allez pe vous mouler ça la bien nga suki apona za numéro par téléphone bobe nga Yves soyi bo monika ke non nga na se pelisa bino te bolimbo finga nga boza sko numéro 0 plus 243 85 058 92 83 plus 243 85 058 92 83 Chic Moukadi Brad Bumba Vienanga Ox Dadi respect na yo vie na yebi kolinga biloko te pour le petit et mon de konara vie za onction pour musalango et senga boye la vérité Saint Thomas Bukasa merci état de droit to luka siko senga to zonga batna nzela boye compagnie il faut futa rapper batu bien compagnie est-ce que batu bazora 500 pour l'Afrique du Sud batu bazala boye ba futa mapangu c'est bon bana bazoya est-ce que compagnie wana bo futa batu 500 soit me diko ezala point d'interrogation bolanda ngoto landa pe ba na ministère ya na justice ministère pardon na justice to landa makamwana donc la fondation Vida Maman Emile 7 Maïnga moi Sinzambe merci général Yoyebi